mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, isika nyonso zalie. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama. Entre bango basana ba ene moko yango somona na lobi ke message nzamba pesinga lokola nganga nzambe lokola prophète nzambe. Premièrement, nous devons se réconcilier entre nous les Congolais. À chaque fois nazoya nazo annoncer na lobi bien que message nzamba pesinga eza réconciliation puis repentance ndeko sa ke nzambe azongisa kimia. Et ça la vérité au FCC ayebi et ça la vérité au cache yebi. Il faut tout même mboka na biso ndenge nzamba lingi tant tout ça la volonté nzambe te et le renier ko il y aura la mort. Et ça crédible était un homme de Dieu a kinokolo bana TV qui balia ba mbongo. Osoma te ke na biso pe tout ça na kati ya base il y a souffrance ya peuple oyo. Shalom balani nyonso oazolanda biso na kati ya notre chaîne biso ezali tolo na CTV oapi tomoni notre maman na biso Anna Kalambai topesi mbote belé ainsi que na pasteur Carlos Kalambai le garnier du temple topesi bino mbote ebele na notre chaîne biso mnene tolo na 100% Jésus to blaka bosolo rien que bosolo apa yango toza na eloko ya kolobate na pesa ko couple moi qui il y a papa Freddy et maman Karine na Paris na pesi no mbote belé ainsi que sœur Adeline Mopa ainsi que couple Katamai non Kalambai plutôt et pasteur Emma et prophétesse Yerema Kalambai ainsi que prophète Ézéchiel beaucoup l'homme de la repentance na kata Paris to pesoko ifo mbote maintenant le laka moko ezali Guy Bijou de Mambongo na kata Paris moninga malamu na bi papa Guy Bijou de Mambongo en tout cas nzambalola amon ainsi que apôtre Séraphin Loboya wa na kata Abidjan ainsi que prophète José Yanda et sans oublier balandi nyonso balanda biso na kati ya notre chaîne biso ezela munene tolo na CTV 100% Jésus et pas maman so Anna Kalambai kitikati nzamba lola a kozanga te ko pambola bino lelo na yemi ya ko une fois l'homme de Dieu moto na nzambe moko ya solo to parler par rapport à analyse makambo yo le kana kati ya mboka ainsi que na kati ya ministère na biso et sans plus tarder avec mon caméraman en plus fungoli. OK wana ba moni susu l'homme de Dieu mbotelo papa. Mbote papa Eric. Je crois que balandi oyatol nasi baliba bayo présentation na yo zanani. Nga kombo na ngai prophète Israël Monjobe naza prophète de ministère. Vous êtes prophète de ministère, c'est-à-dire ba soit prophète de don toneni. Pour ça ba tous ba prophète de don, nga za prophète de ministère, je suis un ministre prophète. C'est-à-dire, Naza d'abord établi par Dieu lui-même, consacré par Dieu lui-même depuis le sein de ma mère, et Dieu m'a établi en tant que prophète. Et puis, Bampaka, Bandeko, Nzambe, Atenga, Nasama Kona, on est bien confirmé l'automo Nazanango. Merci beaucoup, le beau prophète. Mais obi ke bino ba prophète bino bosa ba dega makasi ya kosangana te basia batu ba mbongo ba blog ba CD ba makiona des apana bino ba prophète parce que en tout cas 20e siècle oyo ba prophète ba ma ben nikolo ba bêtise vous les prophètes bino ba prophète bino ne bozo kotsa bozoba mambo belé et mambo belé bino papa yango. Donc par rapport à un on le barra que c'est parmi les prophéties ou les messages qui annoncés par Jésus. Bible binabiso quelque part il soit difficile na basigne au boromona parmi basigne il y a tant boromona qu'il y aura de faux prophètes. Il y aura des faux prophètes baroya c'est tout à fait normal ba faux prophètes baya na musa na bango pour empêcher l'œuvre de Dieu qui est liboso. C'est-à-dire par rapport à Mgambo tout le monde le prophète bazo sala ndé par rapport aux alipé par rapport on peut assigner il y a temps de la fin. Oui, ça parmi basigne le temps de la fin ba prophète ba yebele ya faux o ba mi koti na ngata musala o sans que nzamba benga bango parce que ça ba prophète établi o nzambe a bengi bango na kata musala pour ba même nouvelle ton message de la part de Dieu mais ça peut na ba mususu soit fait d'argent mususu pe ba ye na ndenge na ye a mi koti a komi prophète ndé ba bi komi ebele tout le monde ba bi ba mbongo ko zo basia ba tout message normalement zaté mais prophète appelé de Dieu le rôle ngana un message particulier pour na mboka pe pour na ba nation mususu.
Merci beaucoup. Ozana prophétie pour na mboka na moni susu Guy Bambongo moninga malamu nde na olela yo Guy Bambongo donc Yonde na olela yo ainsi que Claude Apanzu na Paris na Pession Claude Apanzu na pote na Pession Bote Dieu merci na Pession Bote Maman Nicole Likio peut-être banza na Pession une femme Bote wana bazali sans oublier le prophète Fabrice Bilele mon fils que j'aime beaucoup na kata Dallas nzamba lola zanga te ko pambola yo olobi le Cameroun nanga très important nzamba Pession message pour na mboka papa pour na mboka les places tana fano malamu. Quels sont les messages que l'Éternel t'avait dit par rapport à Mboka Congo? Donc, premièrement, message à Liboso et Zali, réconciliation entre nous les Congolais. Et puis, message à Mibale Zali, la repentance. Lorsque Toko s'est réconcilié entre les Congolais, n'est comme ma la repentance. C'est par là que Nzambe a causé moi le boko naé parce que surtout tali bien ko banana muto aliboso tina mutasuka on a bi mutaliboso congolais tina congolais suka il y a pas la réconciliation entre biso il y a la haine il y a la jalousie il y a le sémence du diable nozomona mboka comme une décadence ya makasi et mboka et perd d'équilibre nango lorsque toko s'est réconcilié entre biso pour muta se réconcilier na muninga naé il doit reconnaître d'abord le mal au yazana yango et puis à reconnaître les biens ya mutu mususu to ya congolais azapembe naé c'est par là netanga ko reconnaître le mal au yazana yango puis à reconnaître bola mondeko azapembe na yazana yango et comme mabango mibale ba se repentir na mabe o ba na kusala moko pesima mususu. Le premier message n'est place dans la question qui est par rapport à la réconciliation. Mais nous avons vu un homme, nous avons vu le chef de l'État un jour à Salaki culte mon action de grâce à remeta qui mboka nepso Congo na maboko nanza to moi ba frère Patrice Bagangi ba frère Balela qui en tout cas ba sepelé na au moins mingi mais yo bi que non et la première chose la réconciliation mais lorsque le chef de l'État a mboka so sa maboko nanza il a fait signe la réconciliation. Non, chef de l'État a un problème chef de l'État a même battu na stade. Yo ozomona ke après prière résultat zane parce que bato ba sambela entre bango entre ba pasteur entre ba ministre entre ba député il y avait pas la réconciliation yango zomona mboka ezana kata décadence mboka ezana shit parce que ba ke ko la prière des nations mais prière des nations et même président wapi même mboka wapi ba pasteur ba se réconcilier entre bango bazana ba problème entre bango bazana ba haine moko yango zomona na lobi ke message nzamba pesinga lokola nganga nzambe lokola prophète nzambe premièrement nous devons se réconcilier entre nous les Congolais na lobi na longoli mututé tous les Congolais doivent d'abord passer à la réconciliation et réconciliation comme besoin la repentance et repentance c'est comme ça que nzamba kitakimia na mboka na biso c'est ça. Merci beaucoup. Tokel kambo ya juge oyo autaki ba pesaki cash ne ba cash ne empoisonné nalanda ki yo baki ke non cash ne na zaki za poison ngat bachaki tembe mais lorsque ba ko sala autopsie resté bimi ke cash ne na zaki empoisonné et juge président du côté kabiso et je crois aussi ba sulu ba procès à lelo oyo bazo Vita Kamere wazaki aza direcap ya chef de l'état par rapport ya détournement ya fonds ya 100 jours et c'est que to aussi mbali kambo ya ndenge président honoraire Joseph Kabila baoti ko déloger wapi na kati ya kingakati asuna kingakati za na GLM to simba simba par rapport à ça likambo ji président to kufa watu owazobana ukata makambo ya directeur ya cabinet chef de l'état ya VK ya kufi par rapport nini lorsque babi ke ba interpeller maman Amida Chati ainsi que na Sorabi que non je vais animer le fait et je vais animer les faits et les résultats en tant qu'un homme de Dieu par rapport à cette analyse no koloba. Papa Rick, merci. Nalinganga émission parce que émission totala ma mokili mobimba et puis on senga batu ba s'abonner na chaîne Nabiso. Et ce n'est pas pour la première fois qu'il na une émission. À chaque fois nazo annoncer. Nalobi bien que message nzamba pesinga eza réconciliation et puis repentance ndeko ça que nzambe azongisa kimia. Nalobaki après makambo oyo il y aura des morts. Soko tali bien depuis nalobi makambo oyo toujours mon mort et puis mort en ngeza na ngambu il y a président de la République to kobi na 20 morts 21 na lobaki on a dit que eza châtiment nzambe zo beta parce que to komisi mboka oyo lokola ya biso c'est comme si nous sommes devenus des créateurs de cet pays ou de cette nation to sala makambu ndenge to lingi tant to mona ma juge président Koufi toke ko s'attaquer maman na papa vitalité il y avait 8 ans au Moutazoloba il y a certaines expressions au Moutou ko loba ba diembe l'expression au vital habité qu'il va allumer le feu
allumer le feu et ça mouta koufate. Ko allumer le feu et ça peut expression il y a certaines vérités où le direcap est en train de cacher. À ce moment la vérité moko oyo na baki na émission moko le cas qui na biki et ça la vérité oyo FCC ayebi et ça la vérité au caché yebi. Na bi et ça danger politique. Na lo ba lokola prophète nzam. Ba FCC cache ba yebi makambo ezoleka. Pour la liwa ya juge président. Le véritable juge c'est Dieu. Pourquoi nous allons permettre que juge Joana Koufa? Si seulement si, et ça n'a pas magouille contre Ngambo Moko, nous allons permettre que juge Joana continue. Donc, ils ont continué pour couper sa peuple congolais, pour couper sa dirigeant. Il faut que même Moka Nabiso n'engue Nzambalingi. Tant que ça la volonté Nzambete, et il y aura la mort. Pour battre kufa na délige na histoire ya Noé parce que mabe comment que tu pas Nzambe Nzamba bandi ko boma tant Nzamba bandi ko boma Nzamba longoli race mon côté Nzambe a longola ki Noé parce que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Surtout de partager grâce, trouver grâce c'est quoi? C'est Noé a trouvé grâce, c'est-à-dire Noé azaki intègre, Noé azaki juste. S'il y a des gens justes, Dieu a reçu quelque chose dans mboka na biso. Mais na yebi eloko moko Israël parce que 430 ans de souffrance, Nzambe a une libération là-bas. Mais pour Nzambe a libéré Israël, il y avait eu des morts. Mort et mort et banandaka pharaon, tinandaka mutasuka, il y a des Égyptiens. Les lots tout le monde a mort dans le cabinet, dans le bureau du président. Et quoi enseigner bisoni. Le président doit maintenant réfléchir. Azana basali ya Nzambe ba pembene. Est-ce que basala Nzambe wana baso pesa direction divine ya Nzambe? Les logis wana kufi. Tokolo ba poison, to comme tokolo ba poison te. Mais vie ya mututo esprit ya mutu e va na maboko ya Nzambe. Oui, ba magui ekoza ba les poison. Mais elonga na kolo ba simplement la peuple congolais bolanda ngai très bien. Je parle comme un homme de Dieu, un prophète. Ezali kana Nzambe. Tout ce que nous voyons, ba maladie lokola corona. Et quoi exister comme peut exister dans tout cela au monde qui l'église n'y se va pas fonctionner c'est-à-dire Nzambe a même biso na retraite moko poto réfléchir réflexion les agate et banda na biso ba pasteur donc ko banda na président tina congolais citoyen congolais souka on doit réfléchir pourquoi tout est arrêté et na kata procès oyo na rosenga na juge outi ko remplacer ayebake liwo ezali boso na ye Nzamba za likolo na ye pepe congolais zo souffrir dans le but trois choses liwo eza liboso na ye Nzamba za likolo na ye pepe congolais zo souffrir et puis Nzamba kolinga te peuple oye ye Nzamba ke la banio kwama et simbate eza temps babongola mutema il doit passer par des réconciliations et on a bien réconciliation ani bango nyoso ne baza na ba problème ils ont des problèmes ba problème na bango nezo mboka na place to komio c'est ça. OK, merci beaucoup par rapport à ça. Au lobby Jijo a remplacé Liweza Liboso nae poyo na banga wana mamolo baka Liweza Liboso nae nous wana ce qu'on ngolo niti nini et là on y ngolo par rapport à ça et là on a ngolo simplement ko ba ke Liweza Liboso nae Nzamba za likolo peuple congolais baza en face nae na adressé comme message moko le véritable juge par excellence c'est Dieu. Donc ce qui a sambisi lokola zuzi ya solo kozala juste na mutema na ye parce que so bito tanga na makomi na Nzambe Bible na Psaume 36 Bible na biso na verset 10 Bible na biso la justice appartient aux gens qui ont le cœur droit qu'ils soient droits et la justice se fera na vie et Nzamba ko départager et dire cap na batunyo surtout wana mais ye moko paye bango ke na likolo na Nzamba zai il doit être un juge droit et apesa biso parce que toi là parce que bango ne baza likola makamio toi la réponse moko favorable peut-être la suite moko favorable par rapport à procès par rapport à procès toi la d'une mot favorable par rapport à procès oyo merci beaucoup par rapport au Nengolobi nous quelques questions moko très 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 important par rapport à ça tolanda qui est évêque Denis Lessi na confrère moko na kombo ya Papa Piro ayambaki une émission atuna qui est par rapport bateau balia mbongo il y a le président honoré na kombo Joseph Kabila habite tout le monde balia mais tout le monde qui réplique il y a un homme de Dieu na comme évangéliste qui aime Kibila habite il y a balia mbongo te mais ba benya ko une fois dine sabi or tolia il habite tolia te par rapport à ça donc par rapport ya wana na koloba neti par exemple tanga biba sa nzemba lia neti ngana lia te nandimite yo pe pasteur olia ça itango zo ba balia mbongo eza clique na bango et puis de eza crédibilité un homme de Dieu a ki nokolo bana TV ki balia ba mbongo osomate ke na biso pe toza na kati ya base ya souffrance ya peuple oyo peuple congolais ba souffrir
ndenge mo le na TV que ba pasteur baza à la base on a bino to kozonga na réconciliation tant que pasteur Denis Sado ba makambo ko liambongo il se sent déjà coupable ta makambo azoloba ko liambongo oui a liambongo ya papa na biso Joseph Kabila mais eleli o ya leli waneza ya malamu te basungi mokonza mboka te ba Daniel baza pembe na ba roi ba Joseph baza pembe na ba roi Daniel Massaro te Daniel ya Bible Daniel ya Bible ba Daniel ya Bible baza pembe na ba roi balia ba mela mais balia ba mela na ndenge ya justice nzambe bango ba olia ba mbongo balia ba mbongo na ndenge est-ce que ba pesi biso résultat malamu yango zo mona ba prière na ba stade esimba te nzamba na besoin ba jeune prophète ngana o regretter le pasteur Denis, le prophète Denis Lessi, c'est un vieux que je connais, mais il doit quand même se respecter. À l'écran de TV, à l'obaba maman qui on a, mais surtout dans les bien, na kada maman qui on a, il s'est repenti lui-même. Il est mort à se repentir dans maman qui on a, c'est à se retrouver dans kada maman qui on a. Tout rôle sous à l'équipe sur la TV, moi je fais ça Sony papa Eric, et ça Sony, mon sang nzamba les gars na TV habitolia bambongo et puis au sengi pardon. Au sengi pas c'est comme ça nzambe le la koko na biso nzambe le la tata mwasi mais na royo sur le moko na mboka na biso nzamba teli mposa justice na ye. Donc on a roloba eza soni vraiment eza soni wana na pesi yako une fois mbote pa ya mama Mosakoli mette na katolani motema ya docteur Isaïe nzamba lola pambola yo. Je crois pour la dernière question na ebi to ya mona ma émission pe mo belé to temsa ko mba mo pona ko ya quels sont les messages au koko pesa et pas chef de l'état et pas ba ndeko na biso bana mikili ya poto message européen ça peine peuple congolais obi que dollar kamite comme à 20 000 mboko ezopela donc message dans ezali boy nazongi loksusu na message ali boso za mapesenga malgré tout peuple congolais bazo kate parce que na mboka na biso papa Eric et comment na phénomène moko boy pasteur ya munene na pasteur ya mukie neti nga na pasteur ya mukie mais message nazo pesa siko eza message uti pa nzambe ya munene na pasteur amuke mais message ya nzambe munene ya liboso zali ke nazongi na message on doit se réconcilier biso ba pasteur to se réconcilier entre biso et puis na bandimi to kamba par exemple le bloko ba uti ko et ça mis 3 fois à plusieurs reprises Michel Bakenda mutaka na mwana mwasi ko biso za mondimi na ye pasteur Moïse Mie mutaka na mwana église mais kina est-ce que un homme de Dieu on peut l'amener dans la justice et ça déjà tant ba mimi mosa nzambe la justice eza genre de ba kitisi nzambe na biso nga na koyebisa bandeko bazali bana mboka to soutenir d'abord premièrement mboka na biso na kata prière deuxièmement esengeli toyebisa ba congolais nyonso à part prière congolais so ayebaki to komi na étape oyo nzambe azo frapper makasi to komi na étape oyo tant président de la république alobi état de droit eza silogate état de droit pèse esprit état de droit et esprit mobimba donc au sali mabe okufi au sali mabe bakangi au sali mabe ça dit tant état de droit et esprit ça dit corona le zo beta bana so tali bi corona ngo bien que tozo mona bato ba ku fate mais corona ngo zo kikana bandako na bango et kikana bato ça dit état de droit et esprit mobimba o segeli chef de l'état as ayebake pembeni na ye il faut zana bato baza honnête bato baza sincère chef de l'état faut zana basala nzambe o baza sincère ba o batiki dans nzambe te ba o baza discipliné même en matière d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens molona mboka na biso on prétend dire que baza ba politicien mais baza ba politicien te il prétend dire que baza basala nzambe mais baza basala nzambe te parce que bango surtout bazo pembe na chef de l'état pour na ba intérêt na bango mais c'est pendant que les peuples souffrent mais ce qu'on tali bien Moïse akenda pembe na pharaon pour na intérêt na yete Moïse akenda et pas ya pharaon pour na intérêt ya bana Israël babimana na boumbu c'est à dire ce que rozana basala nzambe pembe na ye basala nzambe on a faut à trouver kat na bango sémence ya amour pour na peuple ce que rozana ba politicien ba ministre o ba roza pembe ne ba conseiller o ba roza pembe ne ba conseiller o baza d'abord premièrement na sémence ya bolingo ya citoyen congolais to ya ba congolais nyonso c'est par là nzamba ko ba nako ko visiter biso et message à ceux qui zali que il faut que tu aies pardon. Mouta rosenga pardon, tu as reconnaître ma bena. Net il est là. Tout ça na procès, papa na biso Vital Kamerhe. Ce qu'à reconnaître, à ce qui pardon, à son simbongo, o yazwaki. Atikali na prison, a fouti mbanonango parce que état de droit, il bangonde baye na yango. Donc et que ça la mande wana ndeko komona ki mboka e kozwa pe vie mususu et pe mpepa sike voya na mboka na biso. C'est ça. Merci beaucoup. Je crois yango nezaki pe dernière question na biso et puis to komipe na suka
na lingi batwala na biso encore une fois bana besoin numéro na yo ya téléphone. Bon, numéro na téléphone ezali plus 243 89 87 et 35 621 na bandeli. Ya on numéro mo na sailaka ya WhatsApp plus 243 89 87 35 621. Donc dédicace na ezali kaka na pesi d'abord premièrement Maman Anna Kalamba mbote vraiment nzamba pambola yo et ça maman malamu pezo landa parce que dans un monde ngo déjà dans les jours qui viennent barolobela o sous makasi ne barolobela o lelote donc aux nzamba otombolo makasi et puis zambe apambola papa na biso Eric pe bandeko yo pasteur Eric plutôt pe bandeko ba landa biso et tout ça kana katanda ko confirmer église ezaka motema ndenge batamukili baloba tozobondela nzambe pona mboka na biso so ba message ezali to rozonga pona koya koloba ngo de la part du Seigneur et puis nazangi te kopesa ndeko nanga muka moi ça la nanga siko na bikola nanga parce que ala na rapé mission trop aminata mabaya nzambe apambola yo. Merci. Merci beaucoup. Joana to comme na suka to sobo sepene misubo pesa mama na biso mama Anna Kalamba bo pesa ye merci ebele et to se bandi ko en tout cas bo s'abonner massivement mama malamu ezalaki tozaki na les prophètes na biso nzobe na linga makasi il est toujours là prêt to aki oluka kimbangu mais kimbangu le akimi mais to revenir na yuri akimi apakati mbangu akimi mais to revenir na ye je crois que presque na suka la pena émission na biso so semaine émission bo pesa merci encore une fois na mon cameraman na kombo ya Francis en tout cas les grands managers yende masolo yende makambo yende donc artiste mo complet na nyonso na la pesa ka comme cameraman fashion pour mikolo na au sakana tazo frapper makasi donc soko meki okangami na pesa encore une fois merci na Claudia Panzo na France moi na ngala linga mingi na kombo dire merci na France et maman Nicole Liki au pays de Manzambe na France na Kemba aux États-Unis na moni moi na ngali le prophète Fabrice Bilele apesinga de yakoko na madame na Ibambote Belé na lingi bino makasi nzamba lola apambola bino soyez te tozonga encore une fois na l'homme de Dieu toujours